2KM TV, 2KM TV, et là, il peut pongite bandeko. Bo cliquer botala, et là, il pongite. Ya lobina kola la kate, un mois mobimba, azota mo na caméra na ye. Bona ko luka solution. Bonjour et bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles. Rezoyena komi kobanga, rezoyena komi kolenga, oh ba chérie balandaka ye, bagashi babulona, legela mwana batu, legela mwana nyamuchibu, legela mwana batu, bongoti bino ngaka bongoti na babano babimi lelo yo parce que ben abango ala babida file c'est ko tel ki boga na nganga na leka baoda ya boga bon babongi na kimbongo mais ngana bongi na ki pauvre na so yebisa na mon cher nanga la duchesse collègue donc massa ce qui actualité s'il il faut revendre na poto na bino pour soit de la grâce Richesse, mon cher, au DJ Kondo, aux années actualité, aux autres loups, mais bien, c'est pas un des mix makasi. Il y a senti que la poto succès a été à Yenakin, à son travail, Babylon Konaï. Bazan actualité, tu as évité poto à bien un autre cimetière, bango ba poto. Ah, si le seul coup t'as comment Hollande la mission à poto évité. Bon, Moutou a sa PD, toujours comment un PD, est-ce que bien? Et on est à rôle, la richesse à jouer. Tu es biqué, la richesse en dehors la caméra de Raya. Dans le lobby, ce Hollande il va PD, ne soumet, éviter que va PD peut bien avoir Marie Bongo, là, il va PD peut avoir Bali. Puis ce dollar la Gucci. Artiste c'est fou, madame, quel n'a PD? Quel n'a la PD? Madame, qui n'a Gucci. Bon, il faut comprendre que Karine Mokonzi à Sandoumba. Karine Mokonzi aza bula azandumba donc c'est que les dans la place on a un osco so betele il faut tenir ni ya royeba ke moda ka midi mbika yeso ke zala ki lokola ba biso boy fona ka soni na ko lo ba isuli kamte na kimi na lungwana na actualité a pona sa na longola soni wana po lobby nanga eza ndenge mususu. Donc, mon temps, le est vérité. Vérité, yo, la vérité. C'est que yo peux pas le vérité na yo. C'est que vérité na yo, ça qui peut aider. N'a pas de bouchou. Vraiment, pour ne pas dire qu'on a artiste et ça normal. N'a pas les idées ni la ninga bangote. Comme on a aimé Mbaïkia, atanga li sapina lisu. Bonjour et bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés. Merci pour votre fidélité sur votre chaîne DKM Flash TV. Balobi, DKM Flash TV, la chaîne de l'épanouissement, chaîne où Samakambu. Là, nous saluons notre boss à partir des États-Unis, le boss David Kanyama. Boss David Kanyama à partir des États-Unis. Bon maman, Mami Kinda. Balobi, bon rétablissement la maman. Nous tenons un mouké, mais si ça va. Na boss na parlant quand moni bon papa Gauthier, amen. Papa Gauthier amen, puis ce mbote. Joyeux anniversaire, balobi feliz anniversaire na Peginza Mbumainga. Babi Peginza Mbumainga na rata Luanda na Casquel. To pesio ba parabènes et belé donc babi le 30 juillet et ça bon jour na yo. Na pesio ba parabènes et belé. Ben lelo na za bon na plaisir ya ozalana moko ya ba artiste balobi ba tu misu so les garantir ba ba artiste comédien, artiste musicien pour balobi de grâce témoin eza en tout cas tous les bateaux sur une année tout ça bongo na moko ya bateau défendre ma solo itali bongo théâtre ma solo itali bongo comédie en arata Luanda balobi les défenseurs bami bien les défenseurs de tous les artistes et comédiens na arata Luanda balobi tout ça bon la plaisir aux anaye tout ça bongo na DJ Konde Molakisi balobi DJ Konde Molakisi na bakisi les défenseurs de tous les artistes et comédiens Narata Luanda balobi yende tout ça na lelo to beta masole belé bobi actualité mikolo théâtre ndem te sala YouTube dega boyebi donc to auto la marque la richesse koto Bakarine Mokonzi pe bakoti makambango to solo na DJ Konde Molakisi en tout cas restez toujours branchés na sima caméra tout ça on a Akapa Pro Arnold Kambolo mutasimbe biso ba image oyo nalobi Arnold font la biso chant wana to pe sa bongo bonjour bon dia boa tarde na invité na biso. Bonjour DJ Konde. Non, bonjour, Babi Batou Asala Rabiso na Katia Luanda vraiment.
donc c'est bon vraiment donc bambote na nga trop na batu nyonso tout au bazolanda DJ Konde molakisi tata na bango nyonso ngande garçon de succès garçon azana succès na mboka na ye donc aluka succès pas batute donc zara succès na nga vraiment bambote na bino nyonso tout oyo bozolanda nga bana poto bana kishasa monde mobimba bambote na biso nyonso tout vraiment balobi vous sentir que tout ça bon on a DJ Konde molakisi DJ Konde molakisi na lobinga na bakisele les défenseurs de tous les artistes et comédiens na rata Luanda DJ Konde molakisi yende mututoza na vraiment na mokolo na bité DJ Konde bonne santé d'abord. Ouais, santé pepele ninge ka to kana kina nsambe tata ninga so batela biso nga pena vraiment santé pepele la ninga tous pepele mbetolo na bikina bande ko nga tu bazolanda nga basaka pepele donc na boss na biso chaîne autako bela David Kanyama autako maman mami mutote ko bela na cameraman na biso sa pepele biso nyoso c'est que tout ça pepele vraiment makasi. Oui, en fait DJ Konde na lingana nous au mec un peu que tracer les biseaux parcours na mwambango parce qu'il y en a battu mususu ba mona DJ Konde ba artiste comédien ba DJ Konde banda wa parce que DJ Konde abimika na Luanda parce que ba bi de bana pe komi nazalaki na moko ya ba ancêtre ya marambo oyo na rata Luanda ebisanga lobi ba petit mususu ba lito ba pesa bango conseil so esi bango bino ba artiste ba Congo ma ezate ko to pe bino ba artiste ba bina Angola na yote DJ Konde mais quand on sala biso parcours ba comprendre DJ Konde bani théâtre wapi otamboli wapi pour lelo okoma molakisi wa ngai vraiment mamba théâtre na bandi yango kala vraiment donc ce qui n'a bi histoire na bimisaka place la bima pour place la bima mingi saka pas Joël Barezo vraiment o ayeba ebi mujibu et pas Joël Barezo et vraiment donc combo o zala nango parce que tu rappeler et pas Barezo toana oyoka bakomora litungulu za bakombo babiloko banini tout ça à part moi na mwindu pas avec wana banini donc bino za bateau même ba série wana ouais mujibu vraiment oyo Joël Barezo a chance à cadre groupe na kati ya Braza ngam tu ba pesa nga groupe na kati ya Braza et pas Joël Barezo moko to kendana Jolie Kasimba Tembesi là donc il a travaillé wana na Angola awa nae ko sala to ko travailler na étoile na maman étoile vraiment to travailler na Katsangola donc monde YouTube mbaba ebi vraiment oyo ayebi na Angola loko eboma biso na Congo eza po na chaîne ezalaki moi trop local eza CBS mais na nzonzi ndunia so ayebi nga na cadre tant to travailler na maman étoile na Katsangola na cadre nzonzi na travailler trop pas maman étoile na Katsangola donc il to travailler na penda donc ensemble vraiment na groupe les étoiles d'Afrique attaqué DJ Konde fondateur. Il y a les étoiles d'Afrique, donc il faut travailler en Makassi. Oui, en fait, non, Lingasiko, DJ Konde, le pays qui n'est pas Joël Barezo, et ça là qui, pour Joël Barezo, quand il y a quand même un solo théâtre qui va sérieux, on a donc, si Maramboya, qui est en prison, tout ça, Joël Barezo, c'est le Maram. Je vais justement extrait le roman bien Joël Barezo pour qu'on ait tout évidé, vous avez dit moi, et le bellement, vous avez dit voilà, à part le bellement, on appelle sous Joël Barezo dans le côté, c'est la biso sous moi Nzembo, moi Nini, tout ça. DJ Konde, vous allez bien, c'est la biso moi, et le roman pour tout bas, retrouver les sous images de Joël Barezo. Rezo na gomi kobanga, rezo na gomi kolenga, oh ba chérie. Bajeri balandaka ye bagashi babulona legela mwana batu legela mwana nyamuchibu legela mwana batu bongoti bino ngaka bongoti. Je crois que c'est un plaisir à mon très cher frère et confrère Christian Tong à partir de qui ne s'allie bon plaisir. Je crois que c'est un plaisir bon on a Naomi Moussi Naomi Moussi Ongolo ma petite sœur propre Naratakin Naomi Moussi Ongolo babi joyeux anniversaire même ça anniversaire il est quand qui mieux faut tard que jamais na pesio bambote belé et bien DJ Konde ce que tu fais na aux actualités parce que l'autre yeux pe na pour actualité Barezo les gars qui ba leader rebelle na Kibogara donc biso to landara leader na biso Joël Barezo pas aspect Boga donc bastima yo benda ogara ya Barezo donc il faut comprendre au moins que artiste comédien belé bazara Boga boyete donc il faut moni artiste be bakanisa nga musicien to ngeni menga na ça passe partout donc il arrête ba musicien pe ovanda wana ça passe partout donc na les karana ba musicien tout na baba no ba bimi lelo yo parce que abango wana ba bida file so tel ki Boga na nganga na leka ba ya Boga bon ba bongi na kimbongo menga na bongi na ki pauvre
DJ Condé na bi terrain ozo mema oyo to suka na bata théâtre pour c'est donc na ngamba musique wana et le gabi soma boba polémique belé en fait DJ Condé na bi l'autre un peu pour l'actualité donc je crois que yependa ya mbango pour te yebike mikolo ba bozo travailler trop doit répéter les guides trop pour appeler la kanda boulot mikolo ça la kanda boulot donc actualité ça s'appelle RTFS 1 non c'est pas avant tout quand l'actualité peut ça va déjà place au les na minute pour pas comprendre chaîne oyo ici ka pièce na minezoleka ouais pièce ezoleka vraiment na kopesa yo pe image na ngai ça na téléphone na pesa pour l'exemple oyo ezoleka na RTFS vraiment na kopesa pour l'exemple pour ba comprendre que DJ Condé nazo changer nyonso nazo jouer tout nazo jouer coca donc nazo leka na RTFS 1 boulon qui na remercier mingi Junior Timba Cordo d'Angola vraiment mon vieux merci à trop pour ma chance aux opé ça DJ Condé molakisi donc pour na salama mboyo tout ça na RTFC na répétition peut tout ça na bébé Mac toujours répété chaque lundi en 10h de ce que boyer na beaucoup mona babi les jeza lundi toujours les cas dimanche na 18h05 lundi na 13h juste 2 jours redivision na voilà donc dimanche à 18h sur Rolanda DJ Condé dimanche à 18h na RTVS 1 et puis rediffusion lundi à 13h dans Rolanda DJ Condé en fait DJ Condé on a toujours pour l'actualité donc au cassement programme à répétition on a pour l'actualité tout le balobi mutu côté dans monde théâtre mutu toye baté au lieu de ça que mutuma utalibanda alors ça va vérité na bino mais moko na kati na bino abimisi ba vérité do ba nyonso ba yebi na minute Mike la Duchesse Mike la Duchesse a muto to ko lobelate parce que toyebi oya sala toyebi kombo te kama déjà banda kala asaini na poto tanga yeka na kini boye donc marambe baby babi message à sali toyebi te Mike la Duchesse alingolo baki atiki maramo bazai nango abongoli motema yango abimisi ba vérité to na ebite eliboso impression na yo DJ Condé tango landaka mission wana o Mike la Duchesse asali tango landaka na eliboso faut ça analyse belé o mona ke ondeni o moni père o moni ce qui mutasili actualité normalement norzo ebisa mon cher collègue nangai la Duchesse mais azabe président ah bon ngapela sa président oso yo katike collègue na sa président yo na sa président DJ Condé ya to so ça débat de la sa président ya kala coupe la ngate bon na sa ka de na coupe na so yebisa na mon cher nanga la Duchesse collègue donc massa ce qui actualité s'il faut vendre na poto na bino pour soit de grâce ou vendre na poto faut kumisa ma po biso ba DJ Condé notre ke na ba poto te metala ndenge na za aspect bongo siko na ke poto ce que na kolia yo po yo oza elong na on elong na so na ke poto ko mona ke différence c'est ça ezali pour ce côté en Afrique na ça différent bongo siko na poto ce que la Duchesse ya kala na la DJ ya kala ko mona différence ezali donc il y a garder kaka actualité na yo oza na yango donc ko ningate o mankaka batu pour actualité silio garder bandi na yo mon cher ba maman baza ba maman attention vraiment mais si ko na bi DJ Condé mambo to comprendre ti et ça na artiste misus oyo ba lobi ke Mike la Duchesse alba ni ka vérité et ça mambo so ba musu ba condamner après ko zonga ta senga pardon parce que ils ont vérité mais ko to ba musu pe ote maramba lobi on les a lokuta na bi te DJ Condé o ebisi que Mike la Duchesse azanga actualité a Lucas en actualité parce que pour na yo est-ce que mambo la Duchesse a le besoin mambo lokuta to mambo bino vivant la kata monde na théâtre yo te pona ngana omona ngo eza lokuta po eza art eza lokola secrètement na ebisa yo attaque journaliste bosa na secret na bine eza la attaque ba journaliste motu aningaka ateka ndako na ete soki mutu azoteka ndako na ese kasa mutu mabe papa oyo afingaka bana na balabala se kasa papa mabe oyo abimisaka secret ya parler na ese kasa mutu mabe eza lokola mon cher wana Marc la Duchesse lokola bimisi secret ya parler na eza mabe makasi donc secret ya bimisi ça ce qu'il y a faux pour mais c'est ça parce que on est dans le bon temps on veut regarder secret parler c'est que ça m'a rambo bozara non mais bon bara te eza parler son lobby secret ya parler pour na parler mabe sala mutu nyonso ata yo na foyer na yo à part ça bani mais na foyer na mabe ezangite ezali mais na ko ngona bimisa te ya lokuta pour oyo la Duchesse asaleza que azangi actualité la Duchesse mon cher o DJ Condé ozangi actualité ozo luko bima obi nazo sepana na des mix makasi il y a senti que la poto succès a été aye na kini azo travailler ba biloko na yi mais ozo mona kazo finga na été pour actualité ça a été
Personne qui n'est actualité ça a raté. Parce que on comprend bien DJ Kondo boya ba nyosa poto, lo ipona yo ba nyosa poto ba na actualité ti. Ba ça na actualité te yebite poto ba benga ngo cimetière bango mo ba poto. Mais ba nyoso ba za ba travailler ba en solo ba na poto na ba. Bon en déjà yo de mona en siluzolo à travailler na poto ayo kana succès. En siluzolo ayo ba kana kana. Na YouTube, dans YouTube la YouTube ya pa. Ah siluzolo kuta koma ko landala na mission na poto yebite. En siluzolo koma ko landala mission na poto. Yo za la problème na mission na ba artiste comédien nyoso ba dans la poto. Non, ça na. Et puis ba méchant free, karatonné. Te na ça na problème à mutu. Te na zoye bisaka bandeko ba se garder ba actualité na bango parce que c'est actualité ba garder yango. Ça quoi dit Konde ngana solo bila trop RTVS. Na so finga mutu te. Na solo bila TV na ngai. C'est la soleka. Parce que na ça na tenté que na manquer mutu moko bo. Parce que le ko pesi kanda pour expliquer mon cher ezani. Kofinga ka ba mama te po basa ba mama o basa ba artiste tango monike actualité sili benga bango beson Afrique yebisa bango mama actualité sili nga boluka ta bo fula nga na ndenge moko boy po mutu asa PD toujours comment ka PD est-ce que bien et on est à rolo la richesse à jouer to ebike la richesse en dehors la caméra da yaya na lobby so ko landeli ba PD ne suma ebite ke ba PD pe ba benga ba Marie Bongola ebite ba PD pe ba mibali PD par na moi sinanda comme ça Marie Bongola donc ngolo ba ke Mike da richesse pe na nga solo pas comment oh yeah tiga biloko ngala ngolo ba biloko te pe di fois yo ebite ba to comme Marie Bongola yo ebi ngote ba ya ba comme la business te merci ko la richesse à lobby boy pour net bino ba DJ Konde ba pe o déclarer fort ba mo na DJ Konde o tambola netikara tolo polele nzoto so libanda ba biloko to sala ke boko isa ba mero bo zana ba na ba théâtre wala peut-être beaucoup tana ba mero ba ni tout ça ba ni mero mo na DJ Konde bo tolo so libanda ba ni nepte akapa pro na su ko benda ngo bien tolo so libanda ba po libanda bo mo te no zo tumbola milimo ma mero evandaki ngala sa garçon sexy ngala sa vena garçon sexy na la taranya so tuna baby na kwa ba ya wana te eloko musoso so ko ko la ta ngana la ta sko nyonso ba tuna baby na zalaka ma nyonso na zalaka kasi mo de ki sexy na yango ko isa ba mera ba tule ba bengo bébé buchu ah nzambela ngai baby so to la na guchu artiste fo malamu kenani nga PD kenani sala PD malamu na keninga nga guchu ah vrai donc c'est que ma lecture ça veut dire solo oh na lobia malamu na sala kutu guchu kenani sala PD est-ce que yo pena ningo sabe PD na guchu ko ponani te ma mère bloko na pesa mabe bani mona muke bani ni yo malamu kolo moko boye na bien te ba malédiction na lobia malédiction ya nini ya ba malédiction malédiction sala ka oyo yo violer mama na yo voilà malédiction biso si to kola to yebike ata so moni mama mo boye o na nzela boye to mususu azo suba place o so boya nde biloko wana biso ba africain to sana ngo soki wana nde na zo boya nga na zo le be alikambo medi fa soki wana nde na zo boya lo bali kamoko ordre biso to sa basta biso to sa bayaya to sa banoko balobaka boye bolingo ekipaka acheter on est sabisoté attends même partout balobela yango même na bible même partout kozala na bolingo et ça te que ote que siko ça na bolingo c'est que bolingo qui para agiter bolingo et ça time mutu nyonso to poto ningani libabe la mutu ce que ningi mutu te c'est peut-être violé on a c'est libabe mais oyo ngana ebiso je t'aime yo ebisinga je t'aime mais ça libabe te non batu mbale ba yoka ina ba oh to yoka ina biso to ninga ina biso ebisanga libabe c'est que pour na DJ Konde marambo ana pesa nango eza nango normal mais est-ce que à part maman la richesse à lobby dès tout le monde a bien ba tournage boy donc ils allera na chaque tournage au moins soit jeune moko boy akangaka mona batu mo be moi si do ce tournage est sili kaka to ba kene na kuzu moko boy donc on a chaque tournage d'un DJ Konde na Luanda par exemple Maurice Ali c'est que ya sala ngo ah on est au lobby parce que maman kalunga peut tant l'année maman kalunga pas lobby ah c'est que bango na ba sai on va sala rien wana na lobby boy c'est que bango nde ba sala yango po ngande na sa boy na sa papa bana donc ce qui mutasisi tournage azana droit ya kokende ndako na ye po na sa na groupe na ba maman na ba papa presque baza mabala baza ba responsable de ce mutasisi tournage qui nzela na yo bon nakolo ba isane mais c'est l'ambiance to biso to sa artiste mutu nako si ça peut tournage délégation et le big était ah DJ neto sa markana ah babi ke DJ to ke na markana na bara markana et pas ya boss dada to ke na biso to sani to ba eta moko DJ jasa boira na biso
est-ce que ngana roboye yo roboye on est en rapport au mille siko na kuzu ezati parce que congolais to africain akanisela ga mutu mabe ce que tali normalement bango peut-être bazalaka na poto papa na mwana ndenge bazalelaka okokanisa bango mwasi na mobali mais baza papa na mwana omona pe papa comme tel na koloba même na Afrique ndenge biso to na Angola na bashungu omona pe que papa zo bimana couper moko lemba bord pe kama mais papa zo sani eza normal azobina pe ba danse mabe na mwasi azobina pe ba danse mabe en Angola to mona yango mais eza te ke akobimana ye to asa papa na ye etanso mabe zati mais lelo biso na kati ya Angola na biso ane to sabe mutu na mutako mo mikanisela mutu mabe donc mutako sala lelo moko boye yo osobuleka ke te ninga sana seki ya bimara na ye omoni na tawana lokola ngai na se présenter baba na ngani asubnde basaka na ngaso moni omoko ato abasi na mobali alors ba on subana bana na ngai na bokolaka oui c'est ça mais ce qu'on a biboye to tana en partie oyo ba wi makamori ko ti ba tebele to moni su Karine Mokonzi ba lui Karine Mokonzi su asali su image do yekuta yesusu donc image la cheza pesa e moto Mokonzi yesu abagisi asopi ba essence ba lindo moto pays makasi amotanga bino ya moko ke yokutu boye kutu koloba te o ya modebo yokutu Mokonzi ko dembika o nani boye to ce qu'on habite bino to bo mona ngo ba salir ba image de bino boye lebite lo ni bo lo ba pena bon yo so comprendre te Karine Mokonzi azandumba Karine Mokonzi azabula azandumba donc c'est leka na la place wana ngo so so betele faut tindeni ya royeba ke moda ka midembika c'est que Karine Mokonzi azandumba Karine Mokonzi a évité que ba vidéo na mitaka les ebele ndoki ye babengana ekutu na chaîne TV likola kindumba yebi yango te Karine Mokonzi akoki koloba te ye soki ezalaki lokola babiso boye fona yokaka soni na koloba lisu likambo te na kimi na lungwana na actualité ya art mpona sani nalongola soni wana mpo lobi na nga ezala ndenge mosusu sikoyo nzambelanga na ye bate ayokwa Karine Mokonzi paloba vraiment Karine Mokonzi paloba aza moto fa yokaka soni te mais lobi kutu ye uta lobi ke non ye pe kuta condamner la duchesse point no sengi pardon oza yuma mobala zalaka boye donc no loba il faut telemaka wana ozomona on te même pesa isa loba ki yango c'est ça lobi la duchesse a lobi ka vérité marambo ebombama pourquoi ba lobele mabe mona batu la duchesse a sengaki pardon parce que c'est à se comprendre que vitesse ya ninga actualité ya ninga luka et bi mabe siko place ya luki esimbité yango esengi ya salini asenga pardon akokite aninga luka actualité siko akokita mo ndenge ba sommet esengi isi asenga pardon akoki bituma to comprendre que akoki actualité yango te actualité ça passe et puis actualité ça passe. C'est ça. Mais ce que Babi boy DJ Konde, Babi na kati na monde na théâtre, même na Angola, awa to na Congo, ezana batu mbombo mbe bazali obino boyebi tanto bo bomba. Pour la geste aloba ina na pour ça autant ba kumba batuté. Mais balobi mbombo mbe bazali bo et la ba mère obino boyebi ke mère opena ye moko pena mutako linga bana mike. Boyebi bango. Et puis boyebi ke boyebi ba job musu pe bazawana ba nini, to musu na théâtre ba jouer pédété mais na nera normal boye abeta na showbiz. Boyebi yango mais bozo bomba. Bon, on a un bandeni. Et ça, monde a. Bisoto sana mambe belle la monde a. Talaga so remarquer so bisoto kufi. Mukilembe waga artiste sani. Akufi. Mais si on comprend bien soto kena baka bambila bakufa à chaque jour basoda. Maintenant to tsala yo kate noske. Soda kufi ezakati. Artiste car c'est que artiste ça mutama kam kobela na ngai DJ Konde so na beli mukili mbesani et lo bage DJ zobela de comme ke DJ c'est ka sala ki bu asimbi bu azade donc biso to ça makambe belé donc oyo ngana ko lo bakaka mingi ça que to yeba oyo lo ba to ça actualité te les cas personne non sa groupe na yo salama amba groupe non personne na groupe ni ali koninga to fataka mutu lokola la duchesse monde qui aimera kimimba on sengi pardon pour aso sentir que agafé te asengi pardon alobi bien asengi pardon pour amoni bino ba artiste besoin on menenga mabe ya lobi qui expliquer que ya lobi bien ya lobi expliquer les vérités mais bino de ce que façon si qui pède ne peut sa vérité qui pède na théâtre tu sais oh na ninga théâtre c'est que ya lobi vérité c'est que qui pède ne peut ça na ninga solo asa pède
Petit moi mbalo ke ngolo barato asiko ça pede. C'est que le mamba qui pede. Mon cher kol ninga kolo ba ma mususu te. Donc muto lobi que vérité. Vérité yo lo ba vérité, c'est que yo peut pas le vérité na yo, c'est que vérité na yo ça qui pede. Donc on est la vérité au DJ Kondo et ça va tuer la Mike la chose année. C'est bon, moi il y a le vérité. Tout ça le ba pe ka ni. Vérité. Ou ça pede. Mais ce que DJ Kondo na bi ke yo bangaraté, yo bombaraté. Ba bi batu wana be wana ba mère oyo ba commissaire bino ba buchu na makasi. Donc yo yebi moi de toi kuno mo boy wana ba ni tout ça. O ba toi DJ Kondo to découvrir bon parce que la licence da appeler si moto, yeso mama bombati. Te ngai pena pona idole ya kibuchu. Ngalo no lo ba no buchu ça bien. Ngai na so ebiso le ko medifo. Buchu non pas ngala mona ngo ça bien. Après ça monde art. Bango fo basaka na biso photo saka na bango. Ngapona ba buchu vraiment pona bande ko na biso ba artiste et ça normal. Ngande ba lesbienne ndena ninga bango te. Bon ngai eloko na so mona mabeka na art et ça que ba lesbienne ba comme trop. Nambaka mona nous masona ko. Nzambela ngai. Sina Luanda. Ba toi théâtre ba pola na que lesbienne. Sina Luanda ba lesbienne. So que monika ba bakanga mi balé bandoki. Ah non, oui ça m'a mona. Talaka ba meka ti na vie ya famille na nga bakota. Bakota. Ba yo linga mo sina yo tone. Ba yo ko manke ndeko na ngai o esa mankima. Ba yo manke ne ba yo linga ndeko na mwasi ndeko na ngai ya mwasi. Mutu na bile mo théâtre. Tala degré ya gaffe. Je connais yo bombaka te wala nani wala lobela wa. Oh et même baikia. Oh, je te dis la vérité. Est-ce que Mambolo ba o yazo la démission comme ça toi na Luanda? Oh, na lobby. Ah yo luka biso a droit de réponse au mi problème. Oh, na bia ye kutu. Nazo zela ye ne nazo lo baboy. Afeto la ka mbanga loba. Ye ninga ko to se sanga te mission ya biso mi bale pour comprendre. Oh. C'est que na sûr hein balobi le boss de Vilkanyama Hollande ma monde zaido DJ Konda sengi tout ça les missions mo ya bango mi balé. Pour na alobela en face maram oya salaki na famille na ye na sûr que to préparer on a capa pro nazo ebisa yo mon cher le ko ane pesa nga kanda gafa na famille na nga tous les artistes ya ngola e bien mais ça ino ndeni ya kota na famille c'est ato tuni miraye sa ko ebisa yo ato tuni étoile ko ebisa ato tuni dora ko ebisa yo on a soyé ma solo là artiste ni su ya ngola awaza awa yo ngana le expliquer biso na sala ndeni pa kota na famille no selon les gana ndeni yo mto mimare na famille to ndeni oh na lobi ende ko na ngai kasi ba jeune bango salaka ndeko nanga nenga kabela bango ba mbongo ndeko nanga opesa ba mbongo basalisi epe ba jewana oh yuzo lo ba bango mais la comme tenga aimer mo kasi emet kayo bi bango ndi ba se belé aimer et même ta yebi bato azana bango kasi ayi amemeli nga batu ne ba memaki ndeko nanga memi ba memi ndeko yemi asa nini aninge ba ya feti epa ya ndeko nanga mwasi nzo wanene ba feti akomi ko trahir ndeko nanga pourtant ndeko nanga sana ndako libala et ma sali c'est falta de respect oh ce que suka nini oh na tomboka fort peloko wana na ebisake o esa TV esa ko atanga lisapinali o esa TV na solo bango je te dis la vérité ya vérité o esa TV atanga lisapinali Aimé atanga lisapinalisu tous les artistes et comédiens a yango tout mutako bomba ça dans Carlos pa yeb solo na lobi tout artiste moko te a seko na lo bango na motema ko fongama na sotanga pe kombo na Aimé Mbaikia atanga lisapinalisu mais lisapi oyo atanga na lisu fo songele pe kana katali lisu so songite nga konde tanke ya star na olala ti mais balobi hein balobi tout ça on a biso artiste hein et même Mbaikia ozoka marambo o DJ Konda oloba biso osalati DJ Konda tangi bakomba bato ba yebi solo biso to yebiti hein et même Mbaikia donc soro lugi biso on a droit de réponse et aux asala pour solo passer Carlos ayebi yango leader Carlos leader na biso nyasu yango la ayebi yango Neneti Movoto ayebi yango Mirae Sakutina ayebi yango étoile to yambe étoile otuneli kambo agoloba na yo yango otuni Mirae Sakoloba donc mututu personne lobi kutu na ya bui nenga ke ayebi yango tanga sa o atika yango na fasha mabe pourquoi pour la nini
bosa basi bosa la vie na bino ki basi pona nini on ngape kota na monde ya DJ Konde obi DJ Konde ko farta oyo ya mabe po o za TV na ko farta ye okuto sala émission misusu na menaza l'émission fona sala siko ya ye ya classement ya ye ya mutu misusu ti mais quand on a tenu sur les anti-valeurs de bien en français anti-valeurs oyo mat la richesse à l'obaki on va théâtre notamment les lesbiennes bébé bouchou bon moi so une tout ça là et ça va m'amener sur ma bé on monter que d'autres pas collègues na bino la richesse a une raison mais peut-être bon c'est pas les gars pas côté moi détail fa sur na nga likolo zo mona honte kasi yango to solo bati tango solo balikambu fo olo balikambu o eza réalité mais koko sati lo balikambu eza ya bien le col la monde de théâtre la monde de lesbienne et ça normal biso to photo lo bela yango pour tout ça baya tout ça batu tout ça basi basa basi moi si faut ça la fierté en moi si basa basi kitoko lo kwa so na moni ndeko na ngamba ikia moi si kitoko mais pourquoi on comme na molima lesbienne et ça non falta de respect peu en plus aussi gardé oyo kota na famille ya DJ Konde oyo bi ke Konde ça ra falta d'or. Oh, donc il dit non, falta d'or. Nous ne pas comprendre la bisoté en français. Donc il n'y a pas de falta d'or. Donc il n'y a pas de donc après on manque au respect, na ilo on a raison. Na ça impoliment l'édiqué. Donc il y a ta ken ngo donc aluki so mo oyo. On peut comprendre facilement. Il y a le biga faga. Ata lobi nanga ke DJ na kangisa on meme la place to kangsana. Pe non l'accès que na benga na bo frère na ba message na ye. Ya téléphone ya ndeko na ngana ti na transférant ngo pa na ngamoko na tika ngo ti lelo pona bomba ngo pona mbaikia basole ko mamila yo mote ke wana pe ko luka susu makambo na famille na yo pona ndeko na libala na ye en tout cas eza to loba tante to seka tout ça mais eza ba comportement o mabe o to ko encourager te et on a lobby et même mbaikia biso to na posta na yo DKM Flash na posta na yo contacter biso je crois ba numéro za wana contacter biso et vous allez bien vraiment pour tout ça nos émission pour expliquer tantôt c'est erreur ou soit c'est bon DJ Konde oloba après erreur ndenge ni papa erreur ça la bongo te yango na biso to yebite yem to yebisa biso erreur ça la raté na famille ya muto po omoni elo ngamo na yebisa kelo romoko mais des fois elo on a regretté na vie na yi ndenge na salaka na yi na valeur o na notaka yi abungisa valeur o ngai DJ Konde na notaka yi na yaya omoni l'air moko so to veut faire comprendre bien mokili mutu aninga ba pese valeur te omoni tango bango tu bayaka to dona valeur ya baki mama obenga mama pona ko pesa ye valeur ça pona ko banga ete 1 kilo pona ko pesa kilo na valeur mais bango moko yo baloba ke congolais a perdre ka raison pour ye moko kaka. Bamo ba kitana bamo. Donc bango moko ba mikiti ça. Pourquoi? Biso moko baptiste bayaya. Toma kolongola bango bilamba. Biso moko bayaya. Bokoma ko ninga bandeko na biso. Bo se garda bo dimina ba valeur bino moko. Et pourtant artiste pour dans l'esprit. Vous comprenez? Star pour l'esprit. Pour ngande na ba so making aiba na buka ante na olia. Nzambe na koso olia wana olia na ndenga boya moyo to na ndenga butu te na kolia ka situ yo making on ngangai okomisanga mbayi na yo na ko ninga ope wono zisa ba mère na bino ate oh na bia bongo ngande na fani be DJ Konde na boga na ngayo making ka to vivre na bukana te yo fo boya fo zo mère na nzela na te ta la village na yo ngana ko soit te ko bukana te po yemo ko mpoti busoba yemo to poti busoba ngapena ko poto busoba mbala moko yo mona te na lobby on to mona lobby video bimio video ya DJ Konde aza iso ina mère mo bozo mona ba masolo on ke nege na rabo DJ Konde fo yebela ato pantinga video ko sala nini que de wana ba pantinga ki video asaka ka que de te babi que de utu après masolo ka kuto ya quand si ti yango ka se pesa ka succès nga so ko publier nga bongo succès nga moko no mi publier yango. Oh, yo sagana bino bato publier rabatu bo mekanga pesi publier nga mo na mi publier DJ Konde ba be moto na yo bang sabat moto na mutongo oyo ya banini pona sedelo masolo banini deur de obeta bongo mo na net ka video ngo sale masolo bongo yo ye osali singa video yo sepelo sala nga na to zoliana
olingo publier ngote vidéo pour soit succès yo mo utango mono mamo panzi bongo ce que yo tango bwa kelinga bongo na ko passe ya mo rapede ba to publier mikolo vidéo ya na solanda ba voice na ye na bato basane ba mi de ba solo la tu oh ya to moni yo na publication ba publier yo comme PD nzo na rapede abi nga pene na PD azondi malango abi oh na mo ba publier abi oh ba muta yo kine gwa publier nga bonga na boya nga moko pe na tindeli yo ngoli susu talango na lie na yo mutalinga publier nga est-ce que akufa basi ba koninge kaka moni so belinga mwasi mwasi wa boya na ete po yo tali est-ce que ye mususa tali talite bo atape yo po tali nga na mbongo na ngai na ye ninga est-ce que o boya afunga mara mbongo eza misi dans mbongo compliqué je crois DJ qu'on est OK mais pour on chiter to ki pour on chiter ndina baki to so ki pour actualité ya makambo wana et puis c'est pas tout passe et puis ça tout passe na ebité malgré tout ça conseil nini oyo DJ qu'on ori ko pesa ya liboso message ne repesa na Mike la richesse olobi ke à l'actualité tout ça boye mais ba musu pe ba ba to ebité la richesse ya ki na kondi bon ba musu ba lobi to ebité makambo za nini no ayeli ki pour mone pena ko konda mambo ezaka pasi tu évite mambo ya pasi so même mambo foko ndakaka mambo so même foko lobi avec les gens okita mais stress il soit makambo na condition sous bien ezaka bongo mais non lobaka boy na ndeko na ngai na robelo mo conseil gratuit ndako na yo ba pansaka ngo sango te po yo nde oyebi ndako soki yo moko papa komi ko bimisa sango ya ndako na oseke tant mutation mona de ke yo mukolo ndako bimisi sango est-ce que mutako mona o lokuta te a mona ka essayer so ya solo c'est que photo garda ka ba secret ya parler secret ya parler ba garda ka ngai soki na bimisi secret ya aimer parce que c'est ça la nga pasi ti lelo parce que ça la nga na baka ekoki ko sila te po ndeko na ngai lelo na mboka à se perdre po na ye. Je te dis la vérité au Eza TV. Yango Monique Nazolo Bayango a medi fois. Et ça la nga passe ya makasi pas bande ko nga nyosu ya artiste comédien au bazola ndanga. Et ça la nga passe makasi po akoki ko mekali bota mususu. Mais chengai o ayebi ngai te. So na komi ko lobela yango po na lobela ye indirectement. Ce ka sala kango lisusu atika yango ya mbalasuka. Amo elo na lobi moko nengo otenga musapi. C'est que nazo ye baka otenga musapi. Donc passe ya musilisu wana esila kanokite. Et so bacholi sapinalisu. Et ko vimbiso lisu peso ko sa makila ya faible e vimbisa kabatu papa me ko vimbiso lisu. Est-ce que ye atanga musapinalisu ngana makila faible vimbisa ngalisu. Donc ikaukarate. Donc lisu ngati lelo etanga mai. Donc ndenge tangela mai donc na sala peka anayi. Donc esenga nga pena tchape musapi poto kokana. C'est ça. Maintenant, message na artiste comédien so ba na Congo, ba na Angola, message ne repé ça na bango, malgré ma réunion so iso le kana na ba o batanga ba komona ba sambu si ba na ndenge to musuya mabe, message ne repé ça bango. Ouais, message kana lo ba maman na ngai na ba artiste na biso nyonso ya Congo. Oyo ndeko alobaki e kangami nango bisote. Parce que c'est alobi na ye eleki na yango. Donc msusu donc il faut comprendre que ce qui est actualité, nous soit comment on relook actualité na ndenge na ye à faire comprendre actualité bande ko na biso Karine Mokonzi bobi ke Karine Mokonzi za ndumba wani sa déchet bana na mokili mobimba mais kata lobi na ye mo e biso sala biso loko ezalité. Donc il faut le to garder kaka ki artiste na biso trop pour star photo se gardaka ko ninga ka koloba mabe ya muninga te po yo pe ba koloba mabe na yo pam. Donc bomba secret na nga pena sani na bomba secret na ye. Bon. Ndenge to sabo sala kapasi mingi po mususu ndenge peut-être na yeba ne Gabi. Ce qui a Gabi aningi azana mwana na ye ya jeune fille nga konde ata asa kitoko neni na ko ninga eti. Po ebidaki famille. Po na yebi ke famille na ngai. Ata ya mode azana mwana ndenge nini nga na ko ninga tike na ninga mwana ye mode po na so e compter famille na ngai. Parce que le artiste c'est aussi le rapport il y a sentiment trop. Wana et ça pour na biso pena ba artiste conseil gratuit tout ça il a moins sentiment trop. Totika ka sentiment. Toye ba place to utaka na place to kendela. Biso tout obimate na to bimana ba carte.
to banda ka na ki pauvre lelo to koma na bakar lelo to koma ni ko to pesa to koma na bakar to koma na mbongo to ke ba poto to pesa ba poto na biso na bakar na biso ba valer so to pesa on ba valer te donc si sous ka filmer ça c'est l'autre moi qui est artiste to kufa to so to kufi o mona ke mi kakatani taka to lela kaka taka sko mama shaka kufi mais batatiete la batatiete baso yo kalati ils ont là ça peine que tous ça na biso na bolingo te et puis des ordres des alliés entre tous ça no des oh non ça bisayo tous ça des ordres ko sakalate mais or que artiste ça honoré na se fera en Angola statut Angola oya yebani asaka na passeport rouge oya ya okende partout c'est ça et puis au moni be stabilité zali avant na ozomona ke aoleka awa yebani te mais asa makamunyoso mais biso na kini oleka oyebani mais so batuni au passeport ozana na passeport rouge te na mboka no okenda zo passeport normal pesate ça peut taka ba artiste belé baza na Angola ya minene mais ba na ba billet te mais ba okana ba ke presse ozomona te ke ça ki ndoki donc bandeko to bongisa la vie avant to respectera ba oyo pe ya biso peut to respectera ba oyo basali vraiment nga DJ ko nende wala bino molakisi nga vraiment ye na sakem poli makasi eloko eza pa na nga nazalaki mpoli makasi eloko wana nde babi yango ezobomaka kapa prodo po mo ozondima na opena ndenge ozala nazalaki mpoli makasi ndeko sikoyo nalingaka te moto amankaka donc na respectaka mpenza mpe makasi mo soki ozopesanga respect makasi nakorespecte o makasi lokola nde naoloba mpo bandeko na biso baartiste ntango bayaka bautaka kini mpo ayo ekoma ko adeka biso te touta kini mais ekoma sikoyo deka oyo nga nautaka kini yauta kini te mais biso nyonso toya bakongole bango moko ba midimina respect tango ye na mboka bana ba peso valeur mais respecter pe ka valeur na yo ozana yango bango mo ba boma ba valeur bomo ba boma ba actualité yango mo mini soko landeli bi di chekonda so le ka bona ba groupe na Angola bango ba groupe kufa so bango na so wana o même so na kamusu bango na banento ye ba ke faire radio te makako ba te ka na saki ke lo ba mala moto na lobi we mutu nyonso sala na groupe na mboko ekufa mutu nyonso to na groupe ekufa Comment tu as dit que tu as poussé dans la table oh, si tu as oh, il y a des gens qui sont dans le groupe. Papa, il y a un groupe à Barcelone. Ah, nous avons nous sommes un groupe Koufa Lango. Chaque lundi, on a Barcelone de 9h à 14h. Papa, il y a une répétition lundi au monde qui groupe Koufa. Qui est répétition. Il y a trois personnes pour Meli Massang, Sili Bokei, le big groupe. Il y a un groupe Koufa. Pas groupe ni sur l'angolais. Yo mon maman na étoile dans un groupe. Maman Miraïsa. Ekufa. Maman Miraïsa dans un groupe. Ekufa. Don na kuta boya kuta va boma groupe la ndaba. Ah boma kuta va le baka kokite Angola mtu pasi biso tito supporter. Papa soka pa na groupe. Ekufa répétera wapi. Donc neza boya na Luanda yo boya ba groupe se kufa. Groupe saka ya biso ele ka RTVS et Junior Simba Cordon d'Angola. C'est bon, je crois que contact Facebook, numéro WhatsApp pour merci na Facebook ceux qui bolandinga bokomika de Konde Molakisi. Soko komika Konde Molakisi au monde nga penda na zawana. Donc nga inde kona bino en plus ceux qui numéro contact na nga ya WhatsApp et ça 00244 00244 00244 930 60 86 37 930 60 930 60 86 37 wana penda soko bengi okozwanga moko Konde Molakisi soki pe olaninga na WhatsApp tokosola na ndenge zalaka bandeko nanga o nazolo bezaka vérité vérité salaka bien na fingi mutute na lobi pe mabe ya mutute mais na lobi kaka toujours vérité ya vie ndenge zikendelaka na bandi ba o bazo landa ngai oyo amoni atuti semaine mabe ayeba kolimbisa pa ya ndeko na ye oyo amoni ke etouché alimbisa eza kaka na lobi vérité pona biso bandeko na ngai donc il dit Konde yo bambote na biso na bandeko nyonso surtout oyo bazo landa nga me en forme na Paris donc félicitations na bosante maman Joséphine Mengi. Maman Joséphine Mengi, balobi mokonzi ya chaussure na kati ya Paris.
donc mère na ngai ba merci à trop naso bosana te masa na nga na tirkili Benzema na bosami te masa na nga Isaunga 99 fois boss balobi toujours na tirkili naso bosana te groupe na ngai ya WhatsApp les amis de DJ Konde Molaxi mokili mobimba bazawana bana poto ba donc basa partout ba mbote ya trop na bosante mauvais Alberto ba solution naso ninga boka batebele te po ba misusu bakomi ko sakana na biso na libanga donc na boka o libanga ozo ningo sakana nga OK libanga mutasomela mutu mutuka donc Serge bona solution wana na bossa na raté manager privé donc yanga moko wana producteur privé manager privé yanga moko Serge bona solution papi mangombo porte-monnaie magique Dani wani mobali na bossa nte le bourgeois mobimba na pesibino bambote Roma bambote pe na maison na biso nyonso ya balobi donc balobi ave peste ozali na marakana bossa marakana et pas ya boss dada kiaku marakana chez boss dada kiaku ya mama Lomboto maman nono Lomboto balobi to bossa na raté ya biso awa na bossanité balobi mar ya ngombo vraiment bambote ya trop na bandeko nyonso tout quoi. Yeah. Ok, je crois que Akapa Pro, émission le seul bon plaisir. Hein. Balobi na sima caméra to yibo na Akapa Pro, Akapa Pro. Arnold Kamboulou. Babi Arnold Kamboulou international à Kenda. Yemouta yibo na sima caméra. Eh bien, grand plaisir était pour nous de savoir que vous étiez très nombreux, très nombreux devant vos téléphones, devant vos ordinateurs, devant vos télévisions, pour suivre votre chaîne DKM Flash TV. Balobi DKM Flash TV, la chaîne de l'épanouissement. Tout le monde est bon boss David Kanyama partir aux États-Unis. En tout cas, tu peux sur Bambo Tebele, maman Mami Kinda, tu peux sur Bambo Tebele partir aux États-Unis. Na Congo, na moni bongo Christian Tongo, Christian Tongo, mon confrère, na sur Bambo Te, na sur Bambo Te bon na balobi Naomi Moussi, na sur Bambo Te, na Ratsangaba. Naomi Moussi, vous a toujours branché. Na bosanité Chico Moke, Chico Moke Ferré, na pesio Mbote nanda kola nanga Vivien Moke, famille Moke Mbalita Moke à partir à Luanda na pesio Mbote. Heureux anniversaire na Peggy Nzambu Mainga, balobi feliz anniversaire na yo. Moi la moro ya calme na ratsa casquette na Luanda, to pesio Bambote délai. Restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne DKM Flash TV, balobi famille Kamboulou Bumba to pesi Mbote, ya bien zali. Bye bye.